Vieux quoi de na réseau et formateur et a pas sur mon missa longue maison mère qui côté en orchestre mususu na Congo faire ça là pour batchaga ila na biso zo missa quartier la te musuba ya ofele biso mo bakolo wera mutatini biso tete ondima ke wera a forma biso siko bino bat bozana bino na wera te bozo boya te a forma bino te a forma biso makaisi yango po bomuna makambo ka formation na et Dim sana problème nina wazekwa nina wera nina fere nina nani na minute so bachaki vie quadra ndenge tiko net bo Teresa moi guerre froide vie quadra ambassadeur ya musique yesko défendre bu organiser loko mo ba obenga wera biso to ya siko wazekwa pena ye balo aloba ke ba ko solo team ko nzamba ko na sata ba ko solo la siko so ba biso wazekwa comme ambassadeur ya makamwa ka organiser biloko vie quadra ko ya ah PV des fois kufi ba yiba musu ba yibi mbongo bazo swana pongana l'accent que nazo formation yoro lingi ngana lela na mana kanini animateur wanya galai mwana zalai mwana ingima siko kota pesu na biloko ba chanteur pe quartier la te musu elongwaka mbalobi na kenda mbetanga solo potena suwa mpungu ngaye nakoma banki yende kinzambi na tsikala na mawambo ye zo animateur na bangu na tinda yemba vocal moka la course be hérité kufi gorge biso siko toza formation dangola ningo zo kende bo batela corde vocale aux animateurs mais ko ganga te na micro banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye ezali kambote kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film kiti abokonza wengengi ama banda ofando nganzama babandaka no wenge yengi mebele bavida ikwe obimisaka banebele kabana no bato baobinisaka mboko yo soko zelaka tena miziki ya Kongo yangi ama lelo mbele tosuki wapi obetelaka biso 4 Zenith 5e ba yana welenge ma vraiment ça grand formateur igwe vanda na yo umela seko abimisa fereri tebile sele yo Serge Mabiala Alimbonda Prince d'Angola Sarabati Brigadier Roi David Boza wapi Fabrica s'implique Robino Mundibu tout c'est belé quand même net dépliqué au ta quartier la tête ah l'air longue tu fais ça orchestre il ngao pesiti faut pombani ansaligana na la samba puis ça ndingi zo sala lelo papa fin sarbana lelo yo na ba porter parole à quartier latin ba komi ke niveau falaise na ngota wera komi ngote lelo donc bon mo comprendre no fali na wera parce que moi pas tout à l'ifazate elle mara pour y pas respecter vie na biso mais bato ba komo manke ngaso na za porter parole ma mona ngana loba parce que boboya ke bano bazaki formé ndeni
nazala animateur na maison mère mais lelo na longwa na kota na orchestre monté na longwa sans producteur nga moko lelo pe ko mosala mwa bongo animateur Bill kuna kangaka c'est le azwaka ba trophée pe wenza minzemba ti le beta ke l'équipe ba rumbe bela ba chanteur ba orchestre mususu parce que tangana animateur orchestre moko a longwa asala ta nzembo moko bo esuka bon ebeta ka ta na ndako na bango ke yango mute betaka to zo pena formation biso zo pena formation moni mko ali mbonda osa orchestre et simba pe biso ata mutaza ka bando beta ngondi Patson Mapungi, au monde qui est bien là. Ailleurs, il y a un bateau là qui est en mode donc il m'a envoyé que le bien. Ah bon? Gideline mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Saint-Valentin eye ko vibra makasi chez Jongade Ngandantaba oyo ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris bisika oyo moto nyonso azali koya pona ko se détendre kitoko pona Saint-Valentin oyo boyebake chez Jongade Ngandantaba batieli bino 3 jours ya ambiance pona ko fêter Saint-Valentin. Ça va chauffer. Vendredi 18 février 2022 bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 double office oyo akobini sabino joli kitoko na barumba pe na badance ya mikolo yo na niveau ya 2 fois te oza kolia oza kopina oza kosepela Saint-Valentin pe samedi 19 février 2022 bokozwa Cianel Alligator et les autres bakosepeli sabino na musique kitoko po awa irataka nango te pe dimanche 20 février 2022 sombela suka bisanga bokozwa Emile Alias de Mingongo, la voix qui cloche et le mona wenge musica. Poussa la tofanda, ça va chauffer et cause la somme à niveau à 2 fois te. Pour ce Djonga Denga Dantaba, 3 jours ya Saint-Valentin et cause la somme. Adresse Zaka Kasemoko, 12e rue, puis Dixme, 94 310 Orly. Topé Obengi, na numéro ya téléphone Oyo, 063 54 75 181. Ozamo Bimba, chez Djonga Denga Nantaba, yangonde zali capitale y ambiance awa na kati ya Paris. Non, c'est trop fort. Ba supporter bagangi. Eh ben voilà, merci à vous tous qui sont branchés, scotchés enseignement. Information, Eza Yango Toye Koluka, artiste poto solo là. Nebike boka moi te parce que Aza. Prince d'Angola, mutazo bini sa mikolo yo, bat bazolo ba Prince d'Angola ni ko yemba bêtise trop, biloko na beta ko ngone mo bêtise mami na ba ndenge moko boy. Le toko so na Prince d'Angola, après wenge musique à maison mère carrière solo, le Prince d'Angola zo évoluer na mouvement na ye pena na fief na siège nde wo mona ka ba komi depuis musique. Donc na zapena Prince d'Angola. Donc na zapena awa, na fief na zapena awa, na kati ya siège ya Prince d'Angola, d'Angola. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé, ça va, par la grâce de Dieu. Mais ça fait longtemps. Depuis Ndende, Tilelo, Prince d'Angola, toujours quand il y a pénal souté. Ah, yo moko kati yo konika ndule ti yo ndefo luka. Biso mi comme ça te. Dikama bonga yo pa biso ya la ngote biso ya travailler ka soelo ka bien. Et beta nango après papa misa ba bezité. Je suis pas un baiser tout le temps na lukaraba makamka ba fertilité pour qu'on a la page. Après un jour plus tard ba biloko na moni ils ont rattrapé ba te belé. Biloba loba trop ko luka ko leka na TV ko loba tio ya ko loba likambo moko kana kité o lobi ale. Monde mobimbe baby. Donc ils ont baby ça peut réputation peut mission.
ngalinga na ngoya oleka leka te pona ko créer pe mama na base na minito na kanga pe ka ndeka to sa no bona lobelo mo e koma kanga nanga mais ça fait pas partie art malgré art et totalement polémique mais polémique on peut la polémique mo réseau apporter quelque chose. Ça fait partie de la musique congolaise lelo pour lelo batu batala peut-être Prince Tango là ba yoka Prince Tango le comment na moi polémique moko boye ko créer moi base moko boye ya na ngobongo te eza soza vrai artiste créer ka base na kata arozo sala osika na nzembo na ndongo ye wo nzembo na ngesala ki boyo ni na o créer base na nzembo na na fingi ni wera ni jibe ni kofi ni fer ni moto na créer te na nzembo na déranger motu te na publier pe loko moko te na sena nga pe sextap te na sena nge loko te na osama munanga na kata nzembo nanga pe loko ka base na kata nzembo no sans parfois pe ofinga bato donc pour exemple bato musu na nzembo ne soit chrétien bato te eza na ngo ezala na ngo eza na ngo esala na ngo pe moi bien même esala pour nga esala ngo ça fait partie pas art il faut kagater. Alors merci, nous sommes là avec Prince d'Angola. Merci à Willy Mouché Nicolas Mboka, merci à Yannick Kini à Lebos, sans oublier Sylvie Lagrasso Yombo, Moté Magidas Capital, Abo Sanité, Gopé Sumbote, na Trezege Mouchi Socrate, Trezege Mzala, Demidier, Babi Ogoshi, le coiffeur international à Kulandanga la minute. Alors Prince d'Angola, tout sur la actualité Lelo, polémique et zo réuni tout autour de la musique congolaise. Parce que Moutoumora Lekaki, pour citer le nom, Kofi Olomide Lekaki. Il a ignoré que Weranson a formateur était encadreur. Parce que Angola fait partie de Wenge Musique à Maison Mère, où les Kawana, au Binissa, au Kanga, au Sala époque, au Sala, au Vandana Ventone. Tout bengaï nani. Encadreur, tout bengaï formateur. TV Quadra Bena, Bambo Tessigaza, un réseau à formateur. TV Quadra, un réseau à formateur, Azan des grands formateurs. Vieux quoi de venir réseau et formateur bangonde ba leader mo ba forma pour otato biko encadrer na ka encadrement formation ezalra ba leader tu ya Congo ba ba formateur ngapende na bona formateur vieux quoi de venir réseau oui formateur azandesko grand formateur 4x4 basi kitoko wenge muzika mibali kitoko na musique ya Weransone ce qui est na présence c'est bel et bien les grands formateurs 20 ans passé, ceux qui 21 ans, bobo eke ngote poani botiki ta mulai bozuwa. Ba mona kake neni bana na ekaka na bakoko na bakokololo kaka pana ye kaka pona nini stérilité musicale biso eza nini biso eza ki vinso na formateur tazan de grands formateurs et puis grands formateurs ont des leaders et a pas somo na misa longue maison mère ke kota na orchestre mususu na Congo c'est rasala mpo bachaka ila na biso zo misa quartier la te musuba ya ofele oyebit poto beta beta ba masolo te ba masa o ba uta quartier la te ba kota maison mère ba mbote na ninga bien ba yebi na bangeza to solo faire sala ngo bachaka ila do biso kendaka bongo te to kenda wa te puso uti orchestre moko boy pakala songolo soko ni maison mère oleki wana le rolongwa mpeve po ya robino uta sa defo kala pamba lelo so babika to bandela mokili ba mise to ya Congo ba beta mais soka babika to bandela siko Congo mais moi concert ezala siko wera pa ba panzani so na jibe to za 2000 mise kuna bato nyonso bako ya mutakoso te wera pena formateur te un des grands formateurs biso ndi ba formateur. Ok, Prince d'Angola a confirmé biso yenda za formateur. Ba wera ba ba grand formateur. Biso moko ba kolonda ku tozo ndima ke ba forma biso moko ba ko nozo comprendre. Biso moko ba kolowera. Biso moko ba kolowera. Mutatini biso tete ondima ke wera a forma biso. Siko bino bat bozana bino na wera te. Bozo boya te. A forma bino te a forma biso makaisi yango po bomona makambo ka formation na eti. Prévané so tali na orchestre ezaka côté kuna maman ko bima kuna mwa de biso ya soki 20 donc na babino nde bozo konza musique ya Congo lelo bano babima la maison mère mais ngana biso vérité to ebetsa bato mabaku pour rien to zana biso ka to batela ndula ngo lelo atozi ba ambassadeur na biso asika Gims na Daju bazawana parfois bango balingi makambo te biso ndeti les padres zawana na rumba o nde mamba rumba les padres zawana watazawana neti
2021 nyonso banzembo ba UPA kama mtoto yoki me barumba pena barumba wata mtebetse ya ki UPA pe eza nango me barumba pena sans ko flatter bato e barumba wata kange e barumba pena beti okende bokoto Prince oya boy Robin oke kuna Fabrice osala boy wata osala boy Bill okende do déplique kanga bolose tout c'est belé quand même ne déplique à ta quartier latin ah l'air longue qui fait ça orchestre il n'a pas hésité faut pombani en salle na la samba puis ça n'ingi sala boulelo mambo bon j'ai quoi amukolo avec un grand prêtre moi ko corriger na ba makambo susu ya te to suka na no ka wana mais ngana osenga émission ba longo na quartier latin soki moni papa Fing Sarbana lelo oyo na ba porter parole à quartier latin ba komi ke niveau falaise na ngota wera komi ngote lelo donc bon mo comprendre bien fali na wera parce que moi pas tout à l'ifazate elle mara pour y pas respecter bien na biso mais bato ba komo manke ngaso na za porter parole ma mona ngana loba mais ce que lo na musicien na ko boya ngo po lobby attraper ngate voilà qu'on a sur la gabe mais où est la formateur te azara des grands formateurs voilà presque dans la confirmer biso rançon na za formateur ta za grand formateur mais le loko mona moko pe aba animateur aleka pe na maison mère avant qu'il ne quartier latin trésor nzinga aleka ki na émission moko quelque part alobi soki we raza ki formateur mais bango basala ba test eta ngaozwa bango ata ba yebita former bango trésor bambote sikoza siko formation za nini il faut yana eloko chika bien formation ezalaka oyebi ko kata suki ba memi osiko na centre moko ya coiffure pour ba former oyo yo zanango donc faut ba sali so test moi si azu diplôme biso batoke na moi chika moi aussi si ozu diplôme nao pour que comme na campus ato memi ke na salaki 90% ba osali so test pour au côté ce qu'on institut au comment former na cycle na loko yo lingi ko sala c'est normal faut ça tester bon ni ne ko laksa ko za compétent que so ba former au ko pesa o ba twana ngo posa faut ça la joueur net Messi moi na mukazo beta badada Barcelone bi petio so to former na Barcelone ya monara Messi il est formé à Barcelone botala match té si ko nganza ni Barcelone muté bando sa mutu ba te ezake petit mo yebaka balle na Argentine abanda ko bela ka makolo ko mone Messi Barcelone ezuye na touche o azaka nango po ba former ya komandenga komi lelo ekolo bateke fallait pas ba mettre babetsa Messi balle faut ba meke nan badada wazo beta mbango azana ngo soki to pesie o biso tozana ngo ko transmettre o biso Barcelone comme grand jogo lelo akoma na 7 ballons d'or donc mais erbo yambaka bato bino pe ba journaliste musu botanga mutu alobi likamba boye otiki na yo trésor nzinga siko za bambote mwana mai formation ezakate ki so sali test ndé oza formé te ngai na za breveté na Académie Royale des Beaux-Arts na sana mécanique auto mais l'air na tikala na Belgique na kenda sa sous test na en essence na Académie Royale des Beaux-Arts ya en essence pour éprouver que naza décorateur ou peintre ou nini boy et au sali test na wana ba sali so loko bo sali OK siko ozi formation no pendant 6 mois ou 9 mois pour ba peso brevet ndenge pe na 600 na nini na centre de Kabondo na boma pour na 600 na mécanique auto OK siko sozir ko sala formation ya musala oyekoli na classe batiko siko kuna ya ko koma siko apena to tikele au car panza monteur zonga botala bo nini après 6 mois 9 mois mon que vraiment il est bien formé maintenant ba remettre au brevet que formation na les gars qui bien donc faut yebana no loko wana pour ba former yo ezalaka te que au cours ça test était bien s'il faut ça tester pour sa formation bien oh là là bon et c'est ngolanga ya kaso na vandi na muto ayebi aza mayele azo décortiquer mon explication est claire et nette sans polémique to ça l'émission sans polémique parce que nga polémique vraiment na kota raté poser la question oeza so question ya te na poser te na poser question oyo eza alors Prince d'Angola parlons maintenant de Prince d'Angola na bi que to kokota masoleza mo ebele ko bete meto le bien no Prince d'Angola après on est musique maison mère le Prince d'Angola azo taille chemin nae o eza pe positif parce que nyonso oyo bimisaka ebetaka nyonso
toloba nyonso dépôt longwa maison mère nyonso yo bimisaka ebetaka. Alors Prince Dangola a un orchestre déjà ou basala ba production ou basala ba voyage to Prince Dangola azo beta kaka so azana posende ko maka ba groupe d'accompagnement azum batu ya Congo za ba groupe d'accompagnement ba groupe nyonso ya ba groupe d'accompagnement. Maison mère za groupe d'accompagnement ya accompagner le roi de la forêt, BCBG accompagner papa chéri, quartier latin et un groupe où accompagner Kofi Olomide. Donc nyonso za ba groupe d'accompagnement mais ba Chas Konde ba Kombo. Ndemo po F victime et un groupe où accompagner Fali Poupa. Voilà. Donc Prince Dangola depuis Longwe, aza pena orchestre na DP musique au moni donc Dangola Prince musique auto débrouiller muke auto bunda positivité ezali to apena likia ke to koma sika oyo bato bazo zelela pe to koma. Yo mabilo to lo baboye. Ngai lelo soki yo oyepo dénigrer les rois de la forêt to bo yango parce qu'on est en train de diminuer biso. Sans ko dénigrer bato. Bino mage bolinga ba question te. Luka wana Congo zwa animateur moko ou alonga na orchestre moko ya Congo o alonga mba mwa sali succès. Ah ngana uto zwa trophée Up Award. Ya États-Unis pour nzembo na ngai nza. Ko sans compter banzembo babula izwa ba trophée baba na mboka a. Et ya o ateka emoniza nini. Apa Ndula Award. Na zwila ngo ba trophée. Kezo ngona na diplôme de mérite wana na bord wana banini. Est-ce que boboya ke bano bazaki formé ndeni. Nazala animateur na maison mère mais longwa na kota na orchestre montena longwa sans producteur. Ngamoko lelo pe ko mosala mwa bongo animateur Bill kuna kangaka. C'est le azwaka ba trophée pe wenza minzemba ti le beta ke l'équipe ba rumbe bela ba chanteur ba orchestre mususu. Ce que tangana animateur orchestre moko longwa asala ta nzembo moko bo esuka bon ebeta ka ta na ndaku na bango. Na ndaku na bango ke yango mute betaka. Tozo pena formation biso zo pena formation. Moni mko alimbonda osa orchestre e Simba pe. Biso ata mutazaka bando beta ngonji. Dangola 2019 diplôme de mérite espoir musical donc diplôme espoir musical donc c'est que ba mona ke monto azo promettre que boye siko lukanga animateur mo na orchestre moko bo ana Congo azaka ata na papier apamba o ngana nango déjà de na moko apawar nazana ngo ya nzimba bula nazana nzimba evunda nazana ngo ya bula nazana ngo susu ya apawar ba beta ba vérifier ba omona mais nazaki animateur na maison mais quand c'est formation sans formation boye simba te formation ngo ezanini ezaki to yebi na biso ba cri to yebi na biso ko boaka mais vinto na aya alors biso ki te omoni devant public so betelo ko bo omoni nzadi betango bo so comprendre public et ça lo bien faut za na makambo za ngo transmettre to yebi ke ko transmettre neti omona ba mise maison mère ndeto zala face à public to comment na combien mo boye mais ba orchestre mso mona ke public ne mutelinga et approcher artiste pour la musique ba ukana bar mais biso za pena de biso beto eka ndule onde biso te muto obeta donc Vincent a pesa biso ba formation ya ba ndenge nyonso ke olali o tikali tala jo bercer yaka kasi formation ngo yango nazo continuer kaka bon le kwa mutu moko ye prince azane on a le besoin azane on va binisaka mais na tindika na mwana na tala ba da pusaka biso na suka donc moi peno communauté na suka upanzani siko course au pouvoir nyonso wana siko so asa ki bongo te parfois je wana ngana boa ki tambala te donc ezake biso beto zo formation nga bina danger na yemba pe na ko lobango lelo ana nko na yemba ko leka ba animateur nyonso Congo longola Alpatino que son âme repose en peine à tout kaluchi ngo prouver ngo pe awo viens na number 1 tout kaluchi pour na zo formation parce que ngana ko défendre na formation nanga pour ngana l'accent que na zo formation kende pa animateur orchestre mususu à défendre encadrement oh ya zo kuna Yoro lingi ngala lela yona monoko nini alisi baba ani demboro Yoro lingi ngala lela yona monoko nini animateur Wenyo gala mwana zala mwana ingi mara animateur
Parce qu'on a côté peu sur biloko ba chanteur pe quartier la tem so elongwaka. Mbalobi na kenda metanga solo pote na suwa mpungu ngaye. Na koma ranki yende kinzambi na tsikala na mawambo ye. Na kenda metanga pole mukokolandu na buye. Pourquoi la film? Animateur. Formation. Soit animateur na bangu na tinda yemba vocal moka la cause be hérité. Koufi gorge biso ce côté za formation. Dans moi là, nous zo kende bo battre la corde vocale aux animateurs mais ko ganga te na micro. Wa tsobina musambalele biso za Vincent ne peneza ko ablandelo penana nyoso yufu za na kore ko ya munene mingi te batela ni taille pour ventre mo gare salo bien te. Sala au moins que ngana la musique makambo ne se commande ni formation. Mais c'est fola la mingi yo na mona mikolo yo ba ozotambola trop ba mona ki obwe ah te yo boko mo banga na oke subwati Vincent na yo ki susu. Au moins que azan na souci ya musala ya orchestre na eme na yo mutu dali nga kota kati na yo o ninezate ke ote ye moko fa yemba nanu ayemba nanu banzemba musicien na ye poto ndi magaza formateur. Bon yo mutu za siko grand chanteur ou ra faux chanteur obimisi banani te ayemba banzemba musicien na te yemba kasi nzemba wera moko yo moko kasi ayemba bena Niki de Esili ayemba bena téléphone na beti demi tour yemba skonzi o mwandenge ikoma yo grand chanteur mutu mutana makambo na mutabeta balisi baba beta bakibwisa saba makambo bele botika ye waneza kiwera obino bosala kipeza kibino donc mutu mutana ndenge ne poneti ngai so tuninga bana ba leader ba grand chanteur parfois pe ba vie mosusu pe na ko tia bango pe na compte ba chanteur te. Vous avez une belle voix, mais vous avez un bon compositeur parfois, mais le bon compositeur bien forcé quand il y a un type quoi, petit le peut pas faire monsieur, tu es baraté, il y a des ténoristes, des émistes, mais tu t'y as déjà aux arabes, mais surtout vendre bisous moto raisonnable. On va y voir, verrou tu viens de sonner, qu'il faut chanter merci, mais tu es bien me des émistes, on va déclarer, hein? Bah viens me souffler belé, tu es habité. Chaque nzembo na timbre nango chaque nzembo na voix nango mais Vincent so yoki mulolo yiki mawe oti lelo poye na beti demi tour o mona ka kesa même mutu ti o ya peso na ba Augustina ngali yawe merci na lupembo pesanga ingama na likabo monene talalelo eboti ba jaloux yawe na ko bana ngai mwana na yo kofinga zande mandoki ya ba faible comparé boulot na yo na osio sala kala soki simbite de brière président ngola lelo toloba tonton Warren G Mr Falanga kolandanga Youssouf Pourada bourgeois de la ville na Afrique du Sud wana merci aussi na Luzo Mbata ba kolandanga na minso toloba président ngola lelo regretera nini kolongano maison mère. Bon, on a regretté la maison mère, mais on a regretté ne plus travailler avec les rois de la forêt parce que na ba vision nanga ndenge na ndako bulela kana ngana kene musika na vie nande na ndo bulela mamu nanga mona vieux donc moi ba vision ezalaki lelo ata na salle yango na ndenga ba featuring ezande na ndo bulela ngona te déjà vraiment envie ya ko défendre me wenge moni kala lelo ba bilo ikomoloba maswena zena wenge mbe na salle écrit mais na mito so na salle yango ezaki flatter bato a flatter we ranga na flatter Vincent n'était pas na longa na poto na zongo orchestre na billet na ngamoko po ani babola mo Vincent na selanga na Zénith wana ba animateur ebele baleka na maison mère na liste na ngo pena na papier na ngo na zayu batie pena invité Nyoka Longo Prince d'Angola Chala Mwana Mbilabel héritier Fabrigas na omi mona pena na liste ba invité mais Vincent na benga yo invité moko il faut rappeler bossement pour na Corée on est entré yoko zangati donc après l'équipe est bon Zénith est raté à aucun de Guinée équatoriale aux en a parlé et betenanga toura yandeni passeport n'est pas toujours valide bon ça dans 2 jours à aucun moi ezalate na orchestre ezalate na van pe boena pe na orchestre nanga ma leader nanga invité ngai et ça lenga plaisir les leçons na zana maison même marambo kaka oyo kana ngana sela ngo cri ponga eumela raté mendo za wana poko sala ngo cri to moni fete to ko kango na coulisse et ko zo su penza te po ndeza bo pe vie quadra pire vie pe
nakoma pe okende kuna na ndenge nango ozofinga pete o éclaircir nanga kende nango kasi kofinga pete na kende onde ndula Congo ekendelaka pona défendre place na lela mais dommage na lia suna maison mère te nakoma olia sko côté na ngamo mais soki na alaki wana na obenga ta jama na chombo na bwakela ta esprit idée moko boyeke ponga na le wana na wenge batebele bando banga ofinga pona kozongisa nga na kozongisa parce que biso to olia na maison mère le yo dimine maison mère na omona ke ngape cop e dai donc o mato kita na kozongisa et puis ba mabe mususu na omona eza biso mo be bana ventone ba valeur moko mingi to pesa igwete yango lelo mututu na ba porte parole mo bato mo boye kaka azoloba ne pe devant le roi de la forêt azoloba ke biso respectable et ça passe pour mon apena biso ngane na vani bona ndo finga papa chéri bien ndo finga zekwa bien ndo finga vie quadre bien ndo finga vie manda eza penza mo rare eza penza rare ata vie quadre na le biloko na olobaka onga na oloba jamais na osa yo ke vie yo ndemo za bongoti na osala ngote par rapport na éducation de base nano nde totala na boto ebani oyo akola na balabala oyo akola na ndako oyo atanga oyo azaki na mwa kokende mwa lingomba akoli na mwa bible ndambo na mutu oyo mwa eyebanaka mon tato toboli ba matoyi ba tatouage ba mèche mais bato balanda biso yebake ya nonka ebiloko atie kati na eza yango te donc na buzoba onga na nango mutu ka Koffi Olomide so fingi na musique ya Congo okebite na ba parano mo bakoyino ke viene bino bena tali nini mo ofinga Koffi admeto siko na ofinga vie quadre ngai enta grand frère nanga mo gabe dondo bia papi donda ko ese video ngo mo mona ngame yozo luka nanu kuto koma osala bwe nanu kuto te déjà bato basala oyo baniko boya. Voilà, merci à vous tous qui sont branchés, scotchés. Bienvenue ici de Maka et le Montréal Pro. Merci Nayo, merci aussi infiniment à Bibish Kiloula, Balobi, Mikolo. Nous vivons l'époque de Bibish Kiloula, la fondation Bibish Kiloula, la fondation Willy Moucheni, la fondation Sylvie La Grâce Oyombo. Merci Nabino parce que nous sommes toujours ensemble. Parce que là, tous ceux là, nous les Camboya qui ambassadeurs, ils ont lobby ça, Balobi. Gims na daju baza ba français baza ba congolais c'est pourquoi président de la République chef de l'État ayebisi bango apesi bango valeur wana apesi bango comme ambassadeur ya rumba représenter musique congolaise. Bravo pa Chichi pona nini buzoba ba vie na biso ba Gims na daju ba petit na biso ba otimikile ba ko botola bino pouvoir ya isika bovanda ka pona ba biloko lokola boya aza formateur te ngai nani oyo ngai binadama papa yoyo ngai mukua bongo ngai le grand formateur ngai ndena beti na kan boye mutaleki nga na kan wana zate nga na ubeta pona za mie koleka bato nyonso ngai siko bana na basaka na bango awa te ba français te Gims avanda na Maroc baza ba congolais na bazo ba nationalité française te Gims ana problème ni na wazekwa ni na wera ni na fere ni na nani lelo so Gims asali eloko mo ba bengisa ba mission so congolais biso tout okende na minute so ba tchaki vie quadra ndenge tiko net bo Teresa mo guerre froide vie quadra ambassadeur ya musique yes quoi défendre bu organiser loko mo ba obenga wera biso to ya siko waze kwa pena ye balo aloba ke bakosolola timu ko nzamba na sata bakosolola siko so ba biso waze kwa comme ambassadeur ya makama eka organiser biloko vie quadra ko ya pe vie de fois Koffi ba yiba musu ba yibi mbongo bazo swana 25 000 ba yibi 25 000 mais Gims sango ye wana ake kota su famille de fois atiki su monjwaka arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise
pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Pona ngai bato bazomona ke Gims asala rumba te aza UPA aza nini me ba rapper ngo baza ba congolais non. Est-ce que so babi ke ba pesio oza président ya net ya fédération sportive ya Congo. Ba chose na sport nyonso non. Eza te kete te ya sala judo te akoza la président sport te. Po ya sala karaté po beta balle te. Nyonso na kati sport. Doloko babi musique rumba chacho ona na micho muta diriger o ngai Afro Congo o ngai Prince d'Angola mukonza babula o ngai na yemba karumba danger Jésus de Nuance o Elmar the King o nani ndenge biso toleka komikumisa bato ba diriger biso micho yo ngana bino Gims na Daju o ya boy akende na pas chef de l'état kende ko bunda na pa fati ake kole pa posali bwebwa nini tala biso to yemba danger na mboko biso nde makambu distraction bozala na ngoko ya na ba TV bilamba ngana lati boye nani ngana leki boye nini mais ils ont pas cette habitude là ba koli na poto bazana matière moko na biso te limbisangeza complexité mais na kenda poto na yebi ke muta poto akoza na buzoba me buzoba ya muta poto na buzoba ya buzoba mutatikala pena akemba na kinya eza talaka na mboa poto na mboa Congo différence ça me bana ba mboa ata soso kaka bazana ba nyama pourquoi poto moi pourquoi zo le kamalendo pourquoi na psiko na tina ba nyama siko biso bato boni soki nyama pamba ya Congo azalo yenge makasi pona poto ngungi pa ko matelo asuyote ngungi pena mateli o mun pena mais moustique akepa suyote ngungi oswayo fort donc eza pona nga pena ko na sepeli na ba dirigeant ba tcheli biso Daju lelo na ba Gims ba relation ba na ngona monde omoni Daju ata memi Shakira awa a memi Beyoncé a rolobate bien Gims wana lobake soki nga tembele Daju wana mais awa to memi ka joueur ngamuna na joueur wana na Congo aki na avion te papa yo ezaka ke boyeba ninde yango yo yambaki epo place okende fo mutu no azala nga mutu na kotisa nanyo awa siko ba kopeso kibokonzi po batu ba mela sumaite po batu ba mela maite ngana plus meilleur na kanwana vena lifa soki na beta kite pona donc azu pena des artistes comme o baza meilleur que ye donc na vie quadra aleki fallait leki yemo lo bien ba ponele des plus meilleurs que ye donc c'est lui le meilleur. Chose au Daju go salate chose au Gims go salate nga pena na sepeli nga pona mincho na yoka na sonte pona zo téléphone nga Gims Daju e andeni ngai Prince tala na okokate na studio biso ezaki muta pesa mutu $1000 na pesa ke $1000 asabo ngam na kabela ba ketch nini selo bando zo bilamba pana nga nani wana saki boye na mona comprendre pena ke pa fati pena za Kongola solo do ayebi pena ke bato batabuzoba nyazo bana mo amike po pesa biso mayele bato basilika te neti nga pena na sepeli siko fo bacha ba ambassadeur mais fo bazala na ba velo kwa kanza lokola ba conseiller
basangisa bato te pardon bozwa te bazwi vie à huile comme soki nani mpo na ngai mpo na nga po huile ala na problème na bato te loko ala na problème ngwana menanga mona oyebiso ata pe vie nsone Viensone bakozwa za na problème na bato te mais bato ndeka bazwa problème Viensone faut bazwa po pesa ba boule te bokumbela ngo boye bosala ngo bozangisa ete Viensone bozangisa ete po aoyate na TV komoni boule wana ngam na pesa kiasa po yaza bongo te rambo pe bakozwa cadre ancien abazwa en tant qu'ancien bozwa pe en tant qu'ancien ba ancien c'est que ancien bazwa ta rambo pe ça bien ça là qui ancien na kati ouais ceux qui pona qui ancien ça va et ku feli na ngote bon bozwa pe ba ancien mais Viensone aza wana pa kopesa ba boule te au monde ngo beta stade Marty Boye games ozo bengisa banani na obula ngo déjà siko azo akotsa games idéologie yo faut bimela ninga boye zo hélicoptère moko tcha boye awa ngana kota na danki et puis nani aina remote do omona apesa ba stratégie bien pour éviter na lo banetu ba blague mais on a chose pena bongo ba ju pena ezalaka bato apoto tala $25,000 apamba ya matanga et problème bakati na 7,000 ave monana mbongo des fois des fois akufi akeya kundami sans lokumu sans tobeta bandule ndenge ezalaka général des fois ata grade na ebotali yango te jene c'est déplorable yembele biso papa mutayembe biso banzembo belé ba fait de l'amour nini ba amour scolaire bobo seni ona nyonso bolembo ngona matanga bokaboli ngana zweka dessin ngana nayo kata motete ngaba peke ngana boyaki na bino nyonso ezalozwi $10 na mutaza $1,000 bino tu boyibi bolembo ngona matanga donc esa la soni bano botala boye ba papa na bino baliaki mbongo matanga pona bike ya certain bana bokolanda tina ba école boko motumbola bana ba papa bino muyibi mbongo matanga tie kozonga isa normal te eza normal te bongo ba pesa bango ke neti boye projet moko boye games sabike babimisa $200,000 mais mutabonga ki exil na Argentine maisha kute kabona pona mbonga studio mwana te maisha park be panzana pona combien $15,000 vie quadrazo 4 shaba pauvre question pas zoate ya zoate TV viking batika libanda ba vie verkis bazo 2 shaba papa chéra pa kati ya ba 2000 3000 etika na maboko ave chala mwana ya mama chala mwana pa moni 3000 moyens ete watu wa 15 abimisa ngwana si ona bakabola ba fei 15,000 et panza bango mikolo bongo bate belé bon mais oya poto biso danger ngai patron nga boye 15 chabe panza siko buleka games wana nde za bongo to ba pesa $100,000 sa projet mo akolia pa fani nga zo tambola kana nzela boye posa mai ya bengi mwana mai mwana mai yakana sombo mai na ki games abaye mwa mai sake mai yakena basi dango la topé mana lo bito topé mi service na artiste ya Congo soki ba pesi bango $100,000 a projet bako beza tambula jour on peut conseiller te kaluka ka raison moko boye soki mbula te mais Gims ana ba mbongo ne bela bazo ba disque d'or ba biloko ne bela kuna avion jet privé na emo e yaka otika avant dans na Maroc ke poto a déjeuner na tongo na 12h azongi ne Maroc mona 17h Gims to kuta na McDonald's nini akene susu azongi na aoza na moi banini on te ba vie pe na bolimisa ngane ngande ba che Gims ambassadeur à musique ya biso nyonso na musique religieuse na sepeli makasi ndeti nga pena pona ngana sepeli longonya ya yemba rumba te bache ambassadeur à musique ya rumba no monde rumba ne eza kuno moni foza kape boye fati pena la beto te kote onde na lisolo oyo alaxi nga pena kaza beto mena ma mususu ma lo bongo ya te mena oyo a pena beto a raisonner bien pour ça amona pototi aboule penza bien tasko Gims a mutu moko akobeta pe ndule moko boye bu mbongo wana nyonso na ketika ona esta osango congolais ko taka mbongo nyonso esta tabo ndule silibo akangi $50,000 ekende goma tika biloko mais Gims wana nde to mona ba projet ne koloba na ko bengisa bena ba Rihanna ba grand star monde banani ba ye festival moko boye na martyr wana et ça la ta 7 jours ba tionka ata $5 droit d'entrée mais combien kota na kesi le roi ce que ça ba Gims mba osala ngo mutu to oya mais so bosala ngo fallait ça la faire oya te pour la nito ça un problème te mais bola accepter le problème ya te bola accepter
so bapesi vie kwata wase kwa koya te so bapesi wera kwa koya te so bapesi ngape bato balinganga te bakoya te donc bien nde bapesi bato alibanda vraiment na saluer pena initiative wana. Parlons de ça, ndepé kaka ministre na biso ya. On va baxer ba passeport diplomatique. Diplomatique ce soit heureux pe ça vertige depuis quand nous allons to soit monter. On so nini bino ba prêtre bino ba danger parce que ba gims bana bango lote. Ba na bango rendez-vous na mukonza mboka yo kanzi artiste mo Congo so bakutana na mukonzi ba gims ba sengi te. Ba bimi sans enveloppe. Ba sengi te. Basengi loko ba yela ki président to kana posa passeport boloko comme ambassadeur dip donc des ba ko kenda ta na lola sans visa ya ba fait ça kanda bano yo ai. Alors lelo comment on appelle héritier Watanabe oyo azala na yo na ronge musique maison mère lelo héritier Watanabe ba nomai ambassadeur ya tourisme et pas ministre na biso ya culture ya culture nomai ambassadeur ya tourisme. Yango epesa mo polémique po ministre pas tangaki Modéron Timba je dois saluer en passant tangaki alobi na liste baza 4 a dévoilé ka 3 kombo héritier Gims na Dadju abi moko pazali mais moko aboya ko tanga kombo na ye bango sa so ministre so nini ya tourisme na tourisme isu baza musique oyo ba ko doka bon pona ngai wata ya wata bato sonela asko ya wata bapesa ke passeport te wata baswanela ki yango tanga kende ko beta nde ba invité ba na Spain et comité ya zaki na liste te mutaki na liste fali isa grave te faire pe na moni comme ambassadeur ya nini ya ba nyama bato balinga te baboma ba nyama et tout ah oui le pasala ngo azapa ambassadeur mais Davido pasala ngo et puis c'est pour me témoigner le roi de la forêt ambassadeur de la paix fallait pas ambassadeur il y a UNICEF. Il fait partie de l'ambassadeur. Tout ça, ambassadeur. Il qui ambassadeur va comme si nous boyons. Il ne sait pas ambassadeur. Il y a ni ni mot boy. Na bossa ni lokango. Ezo so ba tupani. Ko so ba deza ke ambassadeur ya rumba ne ba sal rumba komi na place so ba tiango sko fo luka mutu mo ba représenter ngo. Nde ba tie banana sko ba mo sko banana ba yebi rumba te ba nyokomela rumba te. Papa na bango nyokomela rumba kasi ba sa ba fruit ya rumba. Vile bango uta viva. Oui. Bona viva ndo imbani. Ah bah alors. Lelo papa biso facha sa président. Mais nana bundaki. Papa Antoine mutabundaki non? Papa tu sais que le mulumba. Yo pe Papa Antoine yem ta lelo. Na komba président éviter. 34 ya papa Etienne. Oya sala kia ko bundela mboka. Nana asepela lelo. Bon nana osepela te menani a jouer rôle hommage wana esi la nana zu. Pas moi na. Est-ce que faut que moi na pe fala kia bunda? Ezaki bitumbo faut papa bunda pour moi na zala. Ezaki bitumba papa juna jana na bunda na rumba e futi pe bana na eza grave te. Eza grave te. Alors merci na bato balandi biso bato bozana biso na bité dangola to yoka yote to yoka wata na mo kulisi lo mo muki ava to shite na biso to yoka na biso to solo na biso na mambo esili ba problème vidéo ba problème expliquer ba problème vidéo raté pour problème ezala kaka ngami mingi na lobana nga vérité bona ya raté mission na finga nga bato na loba makamoko po ka bato balande mission to lobela bato mabe vraiment déjà que nga moko na komisu ki sa soki mutamona ki ke côté mona loba ki to bato et kenda ki monde mo ya mona ki ya ko loba bweneni awana malimbisa nga pour l'erreur et men lo wanza me mutasala biso bongo mais to contrôler comme moi ba dire na biso surtout bino ba vie o biso ba auto respecta ka boza bato bo la biso nzela bo la biso nzela donc soki bino moko bato tozo landa bozo ba kotambola te bo bebisa génération mo bimbe tambole na biso ponga sona komi na ba niveau bino bozana ebite sona ndo saka mambo bosala ka c'est la honte vraiment pona yango na osuki ça ba biloko za belé toza na studio to préparer album na biso 6 titres et bana mai ba yembi et ba cripeze belé wana yango koto wana ko tolobela te poko to wana kangano déjà siko to ngito ba siko to yoka siko na ndenge siko bana mai ba yembeli to yoka siko ba rumba au prince dangola ko bimisela biso po kote rumba ya featuring yo moko beta yango bien o ba show wana yo moko to sala yango bien siko to ka ba rumba o ya dangola bana mai ba yembi to kena ba micro gitango yo kana
Aïbo. Augustin Kouchenter de Mwanda. Tolega. Shwananga eza shwananga. Nanoni e poza shwananga. Shwananga eza shwananga. Na voté ye poza candidat unique. Titre nous candidat unique. T'as la formation de Gomosal. Encore. Nanga eza shwananga. Naponi ye poza shwananga. Shwananga eza shwananga. Na voté ye poza candidat unique. Je le choisis. Je le lis pour un mandat indéterminé. Je le choisis, je le lis, ngandena vote ye. Yebisa bango ke okoma yanga, ngapena yebisa bango ke nakoma yayo. Bango te o, yonde o, sentia pabilo ngandena poni yo. Bango te o, yonde o. Sentia pabilo ngande na vote yo e. Shwananga eza shwananga. Naponi ye poza shwananga. Shwananga eza shwananga. Na vote ye poza candidat unique. Waneza kamo babor. Babilo kamite. Bravo l'artiste. On a senti au pena. Formation. Formation. Encadrement te mes formations. Encadrement ça va tiko simbelo ko na kende boy biso bena formation we rakota akati na biso moi pena ke omona wa date na fikini on fabrique c'était magre outi kana mise na pota beti be bato ba kimi pe zo beta toza wana biso ba ozo mona teke bana we toza musique toza donc minga le beata nzemba bula boyoka déjà donc nazwi lango trophée na yemba ngamoko animateur parce que faut uta orchestre nini poza na mona ke lo mo boye na ba réseaux sociaux kaka zo binisa ba mère mona nzela na yete zaki nzela boye to nzela boye zo binisa bango kitisi vitre allez mama nali chancon waneza ki chinois ezo yana ngo kalate nana bimite wana biloko te osana studio ti biloko te osana ki studio mibala kitoko nyonso bakoma bape basa kitoko nyonso bakoma bale ba biso te okipe te biso kaka kodo ba biloko ezebele ezoya nango bakitisa na bango motema vraiment nga na loba na nga mingi te bakiyungulu ezoya ba ale chinois moko abotaki mwana na congolaise lokola bashino balela kotala bafilme babrisili lokola bashino balela kotala bafilme bajetili mwana nga boti na congolais abesi pe kaka kombo ya li nalobi mama nali chancon kishino ezoya pekisaka li chancon kishino ezoya. Merci Kishino Zoya. Merci d'avoir maté vous avoir branché scotché vous landa biso la one ta télévision parce que dans la minga le bese souté là c'est parce que dans cette émission poko vraiment invité minga le bese vraiment souté moi 2 ou 3 personnes au balandio au ba soutenir kayo dédicace au salabia Tamkar le fils 25e commune et Sigozali Bambote na Auto Chaplis c'est mon ami donc Bambote cœur de lion courage mon frère balobi bo continuer ko consommer Sophie en featuring Prince Dangola cœur de lion bolo yang Sigozali Bambote Carliker Bambote na Tamkar le fils 25e commune to Chaplis c'est plus to chazi comme mundu ki na bosani yote so na kena ndenge ya Johannesburg namoni Mohamed Moleka namoni le millionnaire Moleka namoni ye moko faut boire mikolo ya Fabrice yani kini ya pe mikolo des fois te millionnaire kinia boss kinia nze moko zawana pe na dédicace bana Jobo ebele donc album ezoya nango kiyungulu ezoya ba cria musique ba biloko ezoya pe na to bina nteke minga oloba peneza te topesaka chance bopesaka mpe kaka sous chance nga nazaka wana nana komi na nga te nga pena
nana comité na travailler na zana na bosser na ngai kala te makamba bien pesoya na pesi batu tu bambote ba balandi biso oya malamu bozwa kwa oya mabeto lobi bolongola mais photo zong sa makambu tu na place na mwana moko olinga te ba ko bungela papa n'est pas n'importe qui donc comprendre biso 20 na aza baba baba na ndenge vyalinga oloba lobate biso sko bana peto lobela ete zaka ke biso nde e bana nde ni oya pa vient wira zaka wira ba leader na bino ko ba koka te ba mela pe loko lobi oyo na kati ote loko lobi ekite pa lobango tango wira zaka wira le pe akoma mona batu pe ba mela wira ba chepe libo lito ito lo bana montu ba koma pa yena pe abendi pe 20 sone bo lobby pena 20 sone azaki 20 sone pena donc lion pena solo alobana miso so atali wati yo mo bandi mbango lelo so ko mane lion avandi ebitaka ko lia ote po bile lion zaka musudi donc oke tumbola pe kate ponde sa muso mon pe lion avandi kimia pa vous ala lie turo atondi ne misuni ya carnivore fort a dévorer na ndenga nyama avandi na yo sko monete eta lion ozobe sko biso moko baba lionceau ba léopard ba panthère ba nyama nimba to entouré on a to banga ke fort au moins musu mise maison na ko ya a chrétien Vincent ayebi chrétien ni place esuke là et kana chrétien moko Vincent na regretta nango biso tout au chrétien Vincent ya kana eloko moko mise moko longa maison mera sala Vincent na regretta nango tilelo petit wana comment na niveau tindenge nini bon ils ont entourage na kotanga pe loko ngomena otanga ngona prochaine émission. Merci beaucoup. Ba mission de ba mo ba ibana biso ne soneto longwa maison mais yana mission moko sala loko moko aye ba revento na nyongela ngwata lobati po na vanda bena vie abia ko landa te prince bango ezandinga na bango monte nini na bi loko revento na beta on karame et c'est pas ça été aboyi ne pe koloba mais on les gars na te vatangi pe comment mission ngo pe bien a commissie pe kaza danger ayemba ka fort sala ka boye mona oh ezara ba leader aboye to za na 20 na mabena yi mais bola mo mutfo lobela ngo ba ipu ba mabe asala biso esala na kuzu e mona na miso batuti mais bola mona e a me mona poto a fulo yemba o tsona ba disque o tsikelo ba vocal o tsaka boye bwaka asalo so le yo ya boya bato o inoka ka po eso asajo mabe ezana TVT zepe na album te ato lobi ke o ba yembisa ngaka 5 vocal na wenge ok na yaka na 20 vocal biso monika na 5 wana ngwe komisa ke o danger do so yebisa ke na zako na 20 vocal ba chaka 5 ya pamba wa mutema mabe po 5 wana de ebi misio to sepe na ndeni yozo boye ngana neti ngana wenge na tsanze mbote na regreta ata na tsanze mbote na wenge banda 2016 na lunga na 2015 na tsanze mbote mais est-ce que na regreta mais bila umela te na maison mère a tsanzembo siko ngana vanda nta pwana animateur wana chaka selo wa chaka bango bayaka ba tombola wenge wana ngana alaka eloko bango batika ki déjà boti mboma yango biso to yaki siko to soigner to kende nango do fubuza na mutema po mo miyeba ezate eloko basalela ki mutu boye po fosala ba wata ba tshaba nzembo album to bando tshaba mérita kango ba mise ba longwa ki na le marquis ya tikala ki wana donc chaque album a taba PC 20 vocal mais mutu musobe ngana tsenze mote nini unete mitala miyeba entela sala ki nini po koma boye selo wasala nini na bill na nzelo po biso ba animateur na simatoya lelo vani pozo finga selo mbala moko na bilango vanda pe raisonner ba tango na finga na leka ka place ba leka ki sko na o changer histoire ndeni fo yeba kozana ba limite kozana ba ndenge moko yeba ke te likambo na kino ngoboye biso beto mambo finga kantinga vinto na sanga mabete chafona loba mabasalanga point vinto no fulanga fort merci Igwe. Merci beaucoup, merci de nous accueillir Francesco Olanda biso. Tout à la prochaine numéro, j'étais avec Prince d'Angola, nous moni boyoki oya bimisi, tout fini motute. Alobika ba vérité, merci na Raoul Molobo Tour d'Europe. Merci na batu tout balandi biso na monde entier. Tout à la prochaine numéro, merci bisous bye. Asabalobi kazabula Ningaga ata bino tu bosa waboguta ye nalela e kabongo parfois la parole s'est trompeuse Yora Maëlle animateur Mbo juge ye na la vérité c'est moi qui aime la voix sexy
apesa posa ebelezo mona bango na balliance malataka sexite na bandekwa mabalai basala kibulayo bamisusu bamibenga baser en cruce biora mikuse balazakaze soki bamoninga na sheri toleka okoyoka bango no nzoka baser en crise babatama na beglise kaka na nsima ya bible baosa okiti ya bokonza wengengi ama place epesa bato kanda yango kiti ya bokonza wengengi ama banda ofandonga nzama babandaka no wenge yengi amebele bavida ikwe obimisaka bana ebeleka bana no bato baobinisaka mboko yo soko zalaka te na miziki ya Kongo yangi ya malelo mbele tosuki wapi obetelaka biso 4 Zenith 5e bar yana welenge ma vraiment za grand formateur igwe vanda na yo umela seko abimisa fereri te bilesele yo Serge Mabiala Ali Mbonda Prince d'Angola Sarabati Brigadier Roi David Boza wapi Fabrica Zeplike Robino Mundibu Kabose Sela Didier Lagos Adjani Adjeje Ngwashika paya komane frère en Christ Papika Gole Bomboko Jacques na ba danseuse na biso bakoma ba leader kwise poulet oh umela na pesi bino raison we raza formateur te a forma nani un des grands formateurs Patson Mapungi, le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a donc marambo est le bien. Ah bon? Jideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.